Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Dans mon tournoi, oya kolanda recette ya Maman Bijou na mukula lelo. Lelo Maman Bijou don na memeli bino recette na ngai ya soso na mbika. Maman Bijou don na sina lambela bino soso na mbika mezaki soso ya liboke. Lelo na kolambela bino kaka soso na mbika ya sauce. Na sina bino sauce na nga ya soso batia mbika. Parce que Maman Bijou don na sina la kisa bino soso na nga ya liboke ya mbika. Maman Bijou d'or ka ande na lobaka so okuta na video na nga pola mbala ya liboso na s'abonner na Bidor TV te. Maman Bijou d'or naza ko invité s'abonner na Bidor TV fina cloche wana notification pour na biloko tout Maman Bijou d'or atiaka ekomelaka yo na facilité nyonso. Maman Bijou d'or asala makambo ebele oyo ezala mutu ta muso okuta na video oyo oyebite lo ni Maman Bijou d'or asalaka. Maman Bijou d'or alambaka na lakisa ba recette ya batu mwindu ba recette ya babindele. Maman Bijou d'or ase alamba ebele. Soko za muta sika na chaîne nanga kita kota oromona Maman Bijou d'or asala vraiment ba recette ebele. Maman Bijou d'or abeta masolo ezalaka chaque vendredi na 20h30. Maman Bijou d'or azala émission na eto sambela elongo ezalaka dimanche na 19h. Maman Bijou d'or asaka ba information zo leka na Congo. Maman Bijou d'or azala émission na ya ba Amser. Maman Bijou d'or azala émission na ya promotion ya ba star. Maman Bijou d'or asala ba publicité. Na sala ba publicité ya batu na sala ba publicité ya biloko na ngamoko. Maman Bijou d'or azako invité yo muto kende kini pamba. Contactez Maman Bijou na numéro oyo zomona. Toza na flat na biso, toza na maison de passage na biso, eza na matonge. Soko lingo kende kin, contactez Maman Bijou na opesa au place à kolala ya bien et puis na talu moko ya C. Maman Bijou d'or, toza la voiture na biso na Congo. Et bien là ba diaspora o bazo kitakin, o bazo louer voiture wana, bazo zala jamais dessus parce que bazo kuta na chauffeur moko ya cool. Voiture wana ezali accompagner na chauffeur. Maman Bijou d'or à l'obo kende Congo, contactez na numéro oyo solo la, na masolo ya lopango, place à kolala, voiture à location, so na lobi masolo ya lopango, luka na o terrain à kosomba, contactez Bidor TV na numéro oyo, toteka ba terrain, toteka bandaku. Maman Bijou d'or sala vraiment makambo ebele. Yango wana nazoye biso muto zotala nga, osala erreur te ya ko s'abonner na chaîne nga parce que awa vraiment ezaka apona bino. Eza pona ba 1 plus Maman Bijou apesa rabino na ndenge na lakisa rabino ba recette na ndenge na betela rabino masolo. Naza ko invité yo vendredi na 20h30. Zala wana liboso ya télévision na yo, liboso ya téléphone na yo, vanda penza soko vandi penza moni penza ke puis 20h25 au côté déjà la Bidor TV, au fini déjà lien wana oyo ko mona. Zela déjà Maman Bijou d'or oyeba eloko ni Maman Bijou d'or akolobela bino vendredi na 20h30. Torobeta lisolo ya ndeko na biso moko ya mwasi. Donc information o eza ya sikate et c'est ça au moins une semaine à 2 semaines tozolanda. Ya ndeko na biso ya mwasi avandi na France kombo na ye Maman Annabelle. En tout cas, Maman Annabelle a lobby. Donc réseaux sociaux eza ya ko bouger. Couple moko boye na France. Papa abebisaki soki bwana point d'interrogation boye ba vérité na vidéo oyo to côté la bino vendredi. Maman Bijou d'or na linika na yebisa yo muto zotala nga. Soko zala ba secret moko obomba olobate et komisa yo traumatisé et komisa yo soki ndenge nini c'est le moment ya koloba parce que nga pene nazo loba na bino boye. Nazala makambu oyo nga na lobate na sala yango na ndenge na nga. Donc nazala na ba décision mosu na kangela yo soki motema. Donc na remema oka ndenge na parce que o ezala kati ya motema na nga na bimisa yango te. So la bimisi likambu na bossa naka et puis c'est fini. So la bimisi likambu te en tout cas ezala vraiment pas si pona bossa na likambu. Yango wana to meka na ko bimisa ba ko bimisa mikumba o ezala na kati na biso parce que ndeko na biso ya mwasi ta kombo Annabelle
azalaki na makambo moko boye oyo ekomelaki ye ntango azalaki mwana moke ifale aloba ndenge aloba te sor na yango sikoyo vi na ye mobimba paske abomba likambo quel que soit place na koloba botianga soki na prison loba bamakambo oyo tobombaka yango wana nde mutu etufaka vi na biso bamakambo oyo tobombaka yango wana nde mutu esalaka ke ta mosusu olimbisa mutu te mpona obombela ye makambo na kati ya motema yango wana mama Bijou D'or yango wana nalingi koyebisa oyo mutu ozotalanga sikoyo yaka vendredi na 20h30 oyoka oyo mama Bijou D'or akoloba concernant ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama na biso Annabelle mama Bijou alobi ngai Bijou na betaka sete na likambo oyo nayoki te parce que vérité wana eza ye mutu alobi mama Bijou abetaka sete na likambo ya mutu te mama Bijou abetaka lisolo kaka po epesa bato conseil on sait jamais nga na kobeta lisolo na kopesa conseil na bato babombaka makambo na mitema na bango na kopesa conseil na baparent oyo bazalaka dur mwana azobanga noki ayebisa oyo likambo na kopesa conseil na bapapa oyo mwana oyo asakoli mwana oyo ya mwasi olingi okotele na badushe otalaka nzoto na ye na kopesa mpenza conseil na makambo ebele yango nabengisi yo vendredi na 20h30 zala wana bozala ebele po epesa mama Bijou D'or makasi ntango na komona yo ekopesa nga makasi donc nakota nano na recette oyo nazolakisa bino tokutani vendredi na 20h30 tobeta nano lisolo oyo ezoleka na France ekopesa yo mutu ozotalanga mayele ekopesa nga moko mpe mama Bijou D'or mayele tokota sikoyo na biloko mama Bijou azolakisa bino lelo namemeli bino soso na nga batia mbika yango oyo kanye nauti koyebisa bino lelo mama Bijou azolakisa bino ndenge nini na kolamba soso na nga batia mbika nasi nasala soso ya liboke ya mbika lelo nazosala liboke ya mbika te nazosala kaka sauce na nga ya mbika na kolakisa bino ndenge nini na kosala mbika na nga ekozala ya mai te mbika na nga ekozala ya mbuma donc bamama boyebi na bino ndenge nini ya kotokisa soso na kati soso na nga bien nasi nalakisa bino ndenge nini bakataka soso na kati soso na ngai bien natokisi ye kaka na mai ya pamba ya mungwa natie mwa moke vegeta natiaki mpe mwa likasa na ngai ya solo moko soki mibale na je crois natie mwa likafei na ngai awa ya solo natokisi soso na ngai kitoko natie mwa épice na ngai ya vegeta na mungwa ya pamba soso etoki namoni ke wi mai esili sikoyo nalingi naleka na etape ya kokalinga bamama boyebi ndeni bakalingaka soso na kokalinga soso na ngai kitoko epuis ntango nakoya kosala sauce nakozongela bino lisusu mama Bijou azosala soso na ye ya mbika na ngai yango oyo eza nanu na kati ya chasse nakolakisa bino ndeni na kosala pate na ngai ya mbika ndeni na kosala yango mpona kotia na katikati ya sauce na nga ya mbika oyo nazolamba soso ya mbika sikoyo nazoleka nano na etape ya kokalinga après nazongeli bino à tout à l'heure kalinga nano soso na nga comme ça nazongela bino soso na nga eza deja ya kokalingama mama Bijou nakalingi soso ezali awa nakalingi soso na ngai soso nasi nakalingi yango sikoyo nalingi naleka na etape ya kosalela bino sauce epuis kolakisa bino ndenge nini na kosala mbika na ngai soso na biso eza deja ya kokalingama mama Bijou sauce oyo nga mama Bijou na kosala lelo awa nazali na matungulu na nga nazwi litungulu moko ya munene de ai na nga ya minene na katikati yango nde na komixe yango oyo eza matungulu na ai matungulu ya mama Bijou na ai yango oyo comme pour kosala sauce na yo ya matungulu sans komixe mais nga na préféré na mixe yango mama Bijou ka nde nalobaka mwasi azalaka akangama na eloko moko te mwasi achangeaka cuisine toujours matungulu na nga naza komixe ye nasepeli na mixe yango na komixe matungulu na nga na kotia yango tomate oyo tomate na nga nazotia tomate na kati mpo na mixe malamu tomate yango mpe eza yango deja oyo basi bakatakata ata na mixe te eza nasombaka mingi batomate oyo
basalelaka pizza eza deja ya kokata kata. Nazwi tomate na ngai awa natie matungulu, ai na tomate, natie mwa ndambo ya mai mokie kaka. Siko biloko oyo ezoleka na komixe yango, nazo mixe ye. Après awa nazali na mbika na ngai. Mbika na ngai nakotia ye vegeta. Natie vegeta mpona goût kaka. Après nazotia maki moko. Eza na bato mingi basalaka ba bulbul na bango ya mbika samaki nga pe nasalaka bongo, mais lokola nazolamba na ngai soso na préféré natia na ngai mbika na ngai maki. Mbika na ngai yango yo na ko mélanger mbika na ngai na maki na mwa vegeta oyo natie na kati. Sani ndenge eleki moke. Nazo mélanger na kotia mwa kompe na kotia mai, kompe na kotia mai te. Nazotala kaka soki maki na nga moko amoye makasi. Mama bija kotika na ye boye. Nazolamba soso ya mbika. Nasina sala mbika ya liboke ya soso. Lelo eza liboke te. Tokoki kolia yango na loso, bokoki kolia yango na semu. Bokoki kolia yango na kwanga. Bomoni natie mai te. Kaka maki na nga moko oyo natiaki ye amoye mbika na nga nyonso. Mbika na nga yango oyo nasi bozomona malamu. Nazofina ye bien. Kwa mwa vegeta wana natie. Ezala partout. Mama bija lobi. Soko kutai na video oyo nano s'abonner na Bidor TV. Mama bija za ko invité yo s'abonner na Bidor TV. O kozala jamais d'ici. Mwa mungu ya vegeta eyokani bien. Bomoni mama bizumbika na nga ndenge ezalaki ekomi siko mwa lokola emoye partout ekomi lokola mwa lituma moko boye. Yango yo bomona ndenge nini nako banda kosala ye kotia ye na katikati ya biloko na ngai. Mbika mama biju yango yo esili. Mbika na ngai esili. Siko tozoleka na étape ya ko mixer ba épices na biso to kalinga yango. Et puis to sopa yango na soso. Tango na koya na étape ya mbika, tango na koya ko épicer na ko kalinga épices na nga bokomona. Appareil na nga siko nazo ko mixer biloko na ti awa. Biloko na nga siko tozoleka na étape ya ko kalinga sauce na biso. Sauce na biso nasina bongisi kikalungu na nga bien. Kikalungu ya mama biju yango yo nazotia sikoyo mafuta huile. Nafungoli moto na nga. Nazotia sikoyo mafuta. Mafuta na ngai yango yo. Natie mafuta ya huile. Awa siko mama bija zoleka kaka na étape ya ko sopa ba épices na nga na kati ya mafuta. Biloko na nga oyo na niki, excusez nga liboko. Biloko na nga oyo na niki yango yo. Awa ezaka matungulu, tomate na ai. Nakotia yango.
wana mbika na ngai eza pembeni, soso na ngai pe eza pembeni. Nasalaki nyonso tu bongo mpona video eleka molai te. Naboyaki kolakisa bino ndenge nazokata soso, ndenge naza kotokisa parce que video elingaki eleka molai. Nayebi ke mama nyonso tu, mama Bijou asalakisa ndenge nini bakata soso, mama Bijou alakisa ndenge nini bakotokisa soso. Nyonso tu eza na kati ya Leader TV. Donc c'est ça. Sauce na ngai ya biloko yango oyo. Sauce na ngai ye yango oyo napusaka na pembeni. Sauce na ngai yango oyo. Omoni nakoya kolakisa bino sauce na ngai soki ebeli. Sauce ya mama Bijou mpona ebebisa réchaud tokangi boye tozela ti sauce ekobela comme ça nakoya kolakisa bino ndeni nakoya kobwaka yango likolo ya soso na nga epuis ndeni nakotia mbika na ngai. Sauce ya mama Bijou yango ezobela na pusi yango na réchaud pembeni parce que ezosopana. Nabosana kolakisa bino ndeni nakotia baépice ya poussière. Ezali kaka matungulu, ai na tomate. Sikoyo nabatisi mwa vegeta moke. Natie vegeta. Natie muscade, oyo eza muscade. Parce que ai aza déjà na kati. Natie muscade na nga. Nasepeli na bakisa na nga susu tomate oyo. Concentré parce que ezaki pelé. Na bakisi na nga susu mwa concentré na nga moke awa. Moke penza, biloko eleka rouge te. Na bakisi concentré. Sikoyo biloko na ngai nini oyo vraiment il faut ebela makasi. Nazongisi yango lisusu na moto. Nazongisi yango na moto ebela bien comme ça. Nalakisa bino ndenge nini nakosopa ye likolo ya soso na bomoni sauce na ndenge eza kitoko. Sauce na nga etoka comme ça na sopa ye na nzungu na nga ya biloko nazolamba. Oui bandeko, sauce na biso ebeli. Sauce ya mama Bijou ya tomate yango oyo ebeli. Mama Bijou apesaka toujours conseil. Mwana mwasi il faut mama na kati ya ndako il faut zala na biloko ya ndako ya kitoko. Faut kolambela na bakikalu oyo ekangamaka te. Donc c'est ça. Sauce na nga yango oyo ebeli. Nazwi sauce na nga natia yango sikoyo natongola kamera moke. Nasopi yango na soso na nga. Oh, mama Bijou atokisaki, mama Bijou akalingi ye. Nakalinga bisoso na nga bien. Sikoyo na ye kotia sikoyo. Oh, sikoyo eza mai. Nazwi mai natie. Nasopi mai likolo ya biloko na nga nalambi. Nakokusa kamera botala. Ebike nzungu eleki molai eloko na nga kamera oyo eza malamu te. Na kotelemisa po apres botala bien ndenge nini nazosa eloko eza na kati. Soso ya mama Bijou. Natie mai. Nakobakisa susu mai mosusu parce que ntango nakobwaka mbika na nga likolo. Nasopi mai. Pona ba boule na ngai ya mbika epanzala te ntango nazo kotia. Naza ya besoin sauce oyo ezwa mwa mai, ezwa mwa moto mokie. Soki sauce na ngai ezwi mwa moto mokie, biloko na ngai ezwi mwa moto mokie, nde sikoyo nazolinga sikoyo na bandako yango ebanda otoka nango. Na banda sikoyo kobwakela bino bambika na ngai na kati. Je sais pas comment je peux faire. Bon. Bozomona kaka mokongo susu. Sauce ya mama Bijou yango oyo. Sauce na ngai yango oyo. Sikoyo nalingi naleka na etape ya kotia mbika.
mbika na ngai soso ngo azalaki na epika moko sikoyo mama bijou na ye alika kotia mbika na nga ndenge nayebisaki bino ezali lelo soso mbika yango tozosala yango ezali bambika ebima bulbul mbika na ngai eyo azwi ye boye omoni nasalaki mbika yango mama bijou alobaka toujours mwana mwasi soki ozolamba ifo maboko na yo ezala swe mbika na nga nasalaki natiaki ka vegeta na maki moko na maki mbika mama bijou yango oyo naosala ye boye abima bulbul voilà déjà sauce na ngai eza déjà moto eza déjà kotoka supu na nga mbika mpe il faut kotika ye ebela malamu c'est ça omona mbika mama bijou natie yango mai te eloko natiaki awa ezalaki kaka maki ekobima bulbulbul okoki mpe kozwa nani okoki mpe kolamba mbika oyo na mbisa kokauka ozwi bandambo ya mbisa kokauka otie na kati awa ozolingalinga yango boye totiaka mpe bacrevete moko ya mike mike epa na biso babenga yango misania fatu boka azoyeba makambo nazoloba misania mama na biso mama tete mama Thérèse na ore mwasa papa Richman azoyeba makambo nazoloba ya misania totiaka misania na kati ya mbika tosali boye babulbul ozotia babulbul na ngai ya mbika na kati ya soso na ngai mbika oyo ekobela bulbul mwa bulbul wana na loso bana bakosepela nango mama bijou alamba kala mingi te na yo alambela bino mabubu batia ngai barecette ya bana naza na barecette ebele mikolo na kosalela bino mpona korate yango te il faut s'abonner na video suivi okozala journée d'ici mama bijou apesaka toujours merci na bato basupportanga lokola rita mwasi ya d'ici na Suisse Désiré Mosi lokola nani lisusu lokola ma petite sœur Sandra Lina na Hollande lokola Fatou mama na Baroxa na Belgique groupe na ngai ya Union fait la force groupe na ngai ya les amis de vidéo suivi toyo surtout kozala na opesa bino merci pour supporter mama bijou groupe na ngai ya fondation vidéo suivi namoni ma copine mama Makiaza na kati namoni mama Meje mama Emily namoni mama Bia namoni mama Chantal ore na bandeko ebele na bandeko na biso ya Afrique mama bijou nasali maboki na ngai nasali bambika na ngai mabulbul boye nde bomoni bulbul mbika esili sikoyo mama bijou nanga nasengoka na kati moke epui nakanga moto nakanga mofiniku nakoya kolakisa bino yango kaka soki ebeli parceke sikoyo tokomi kaka na étape ke ifo atuka kotika yango ata mwa 30 minutes mpo mbika na biso ebela même plus mpona soki mbika ebeli te epesaka libumu mpasi mbika na nga ata nazobalola ye akofina ata na baloli biloko makasi mbika oyo ekopanzana te soki epanzani epanzanaka mwa ndambu po esala mpe sauce mwa genre mais nakozala na résultat na ngai ya bambika na ngai ya milimba ndenge mama bijou dor alingi oyo ekofinala efinali po esala biloko kitoko donc c'est ça sauce ya mama bijou nasi bozomona te milinga na caméra biloko na ngai yango wana tozozela mbika mama bijou ebela eloko sikoyo na komeka nde mungwa parceke na ntango nazokalinga ntango nazotokisa soso na nga natokisaki ye na mungwa na vegeta épice na nga mpe natiaki vegeta na sauce na nga ifo sikoyo nameka mwa moke kasi mungu ekoki
mpona bato bakoma koboya na bango mungwa na bakisika mwa mungwa na mandambu yango oyo sikoyo tozozela resultat tozokanga moto na biso tozokanga moto tozokanga biloko na biso ebela soso na biso batia mbika asi nalambi nanga deja loso eza mopanzi biloko oyo soki ebeli mama biju akoya kolakisa bino soso ya mbika na ye ndenge nini ekobela komoni biloko ndenge ezokotoka kitoko ozomona bambika kuna na kati mbika wana mama efe toka bien ebela kitoko mama biju alobi asuivre nti biloko ekobela ok résultat ya biloko na biso yango oyo biloko na biso ebeli mama biju nalakisa bino na sani ndenge ezali bokokamwa mama biju azwi eloko nini wana mama biju azwi mokongo parceke nga moko nalingaka mokongo wana yango bomoni sani na nga yango oyo biloko ya mama biju yango oyo bomoni résultat ya mbika na nga nde nalobaki mosusu ifo kolinga ye fina na boye po esala mwa sosi kitoko bomoni ya mibimba yango wana bomoni biloko ya mama biju ndenge ebeli lelo na kolia yango na loso donc en tout cas biloko nanga vraiment la monoko eza kitoko makasi mutu nyonso tu olingi na invité olia salelanga commentaire soko olingi pe to poster yango tie siko vandaka to ko poster kaka sala commentaire ya biloko oyo moni komelanga comme ça mama biju d'or akotindela yo yango na poster. Pour s'abonner massivement à la vidéo TV, beaucoup à la journée d'ici. Mama biju d'or à Lambaka. Mama biju d'or n'habite à Masolo Nangezalaka chaque vendredi à 20h30. Mama biju nazana émission nanga o to salaka chaque dimanche à 19h. Na lobakato sambela elongo e kambamina mama na biso mama Beya. Naza ko invité yo mutu na nous participer na émission na biso ya to sambela elongo te. Mama biju d'or nazo bengisa yo dimanche na 19h ya kato sambela elongo parce que balobi sans nzambe mobulu. Mama biju d'or abeta masolo na ezalaka vendredi na 20h30 masolo nanga mingi ezala ka ba conseil. Mama biju asala masolo ya ba polémique te. Mama biju d'or asala ba publicité ya batu na sala ba publicité na ngamoko ozana eloko na yo. Pesa mama biju d'or atie la yo na bidor TV na sala la yo publicité ya eloko na yo oyo yo ozanango. Mama biju d'or ateka ba terrain, mama biju d'or ateka ba lopango, mama biju d'or ateka ba voiture, mama biju d'or asala vraiment presque tout. Mama biju d'or aza ko inviter mutu nyonso to kende na yo Congo, contacter bidor TV pour la voiture à location. Pour la maison de passage na biso na Matonge. Pour le moment ba chambre ici les a OAC, toza ko mata, toza ko kende. Mama biju d'or alobi mbangu ndepe mbangu ya osimba kisi. Après ba komi kopesa o ba condition chaque 0 heure kotaka na toilette salaka boye non mama biju d'or alobi mbangu ndepe ma ya nzambe eza ya nzambe tozo tambola ka ndenge nzambe aza ko tambwisa biso okende na yo congé contacter mama biju pour la place à kolala na Matonge okozala vraiment jamais de si soko lingo louer appartement wana nyonso tu yo moko mutu azala pembeni na yo te toko sala to betika machine mama biju d'or alobi dans l'appartement la biso ko kende tina kinkole pour le moment tozana nuko telemela ko sala la publicité oyo eza na Matonge boutique na biso ya bidor TV kala mingi te bokozwa ba image. Mama biju d'or alobi bidor TV nde makambu benganga soko luka na yo libala benga mama biju d'or to sala émission ya ba amser mobali na yo place azali mwasi na yo place azali amona yo mama biju d'or sala promotion ya ba star ozana yo star yaka to sala promotion na yo mama biju d'or sala vraiment makambu ebele mama biju d'or alaksa ba recette ya ba mindele ba recette ya ba tumwindu. Mama biju d'or asala ba émission ozala besoin to sala émission ngana yo contacter nga to lobela likambu moko to kosala na biso yango soko lingi face à face to kosala soko lingi en distance to kosala s'abonner na bidor TV pour na ko soutenir musala mama biju d'or azosala
Mama Bijou masolo abeta kawezaka chaque vendredi na 20h30 et pe sarabatu mayele. Biloko oyo nazolamba eza na batu mingi bayebi te ki balamba soso et puis batiembika. Lelo pona ba jeune fille ekosunga eza pe na mama mususu olamba kala modèle mususu tango moi mama Bijou do alambi et pe si o mayele yo pe olambi ndenge moko na mama Bijou. Ta muso olamba ngo kala tango komona bongo en tout cas ekopesa yo mayele. Ekopesa yo posa olia soso batia mbika na kwanga wow kitoko makasi Mama Bijou naza ko inviter kaka yo s'abonner na Bidor TV, partager vidéo oyo, partager yango vraiment massivement et tambola pona ko soutenir musala Mama Bijou nazala na posa ya bato ba encourager kanga j'aime na yo kotika boete telanga j'aime telanga commentaire pona opesa ndeko na bino ya mwasi courage na musala oyo azosala ezala batu mingi banzima na bango batu te wana ezali ndenge mutu nzambe asala ye toza na choix. Donc soki moninga azosala musala na ye il faut kopesa ye nde courage koya te pona ko décourager Mama Bijou parce que Mama Bijou dora aloba wana vraiment naza na tan nango te ta ya ba polémique Mama Bijou dora sota Mama Bijou abeta masolo on est polémique on est problème ta ya ba polémique nazala nango te Mama Bijou aza concentré na libota na ye Mama Bijou aza concentré na musala na ye Mama Bijou asala kaka oyo yazomona eza bien pona ye le reste eza makambu na ngate nazo tambwisa mokili na nga ndenge nzambe aza kotindanga na lingi bino mingi bozala toujours wana ndenge oza wana ndeko osabona na Bidor TV osala na yo choix ya mabete osala choix ya malamu kande na prometaki bino bozala jamais dessus bokozala jamais dessus parce que vraiment musala esalamaka na lingi bino mingi bozala wana vendredi na 20h30 Mama Bijou aza na besoin obeta lisolo ya papa oyo babimaka na bana na bango ezalaka nini tosi tobeta na biso masolo ya bongo mais oyo tozobeta selon voice moko euti France eza pe na Bidor TV awa ndenge ndeko ya mwasi aza kolela mobali na ye abima na mwana depuis mwana azalaki na 9 ans wana eza kindoki ou bien eza bakisi ou bien mutu esalaki te. En tout cas, point d'interrogation tokutana vendredi na 20h30 téléphone ekozala wana appel na yo ekosala Mama Bijou dort bien parce que Mama Bijou ayebi vraiment lisolo yango makasi na yebi yango vraiment bien te na kokota na foyer na bango te mais nga na kobeta kaka lisolo normal parce que Mama Bijou alobaka avant ko loba masolo il faut kozala na ba preuve avant ko beta c'était à likambo il faut koyeba lisolo wana malamu biso to ko beta lisolo kaka oyo toyoki na voice les restes wana etali biso te bozala vendredi na 20h30 liboso ya ba téléphone na bino liboso ya ba télé na bino pona tomeka ko solo la lisolo wana oyo ya ndeko na biso ya mwasi à partir ya France na lingi bino mingi Mama Bijou atiki bino naza ko inviter o kaka zalaka wana pona otala eloko nini Mama Bijou do à côté la bino ba information zo leka na Congo to salaka to tiaka yango to tiaka pe bagagi biso to salaka presque nyonso donc mbote na mutu nyonso to ayebi Bijou Dor TV mbote na famille na nga mobimba famille mosi donc mbote na ba ma copine na ngisika nyonso to bozali mbote na bana na nga balobi blessing alobina loba mbote na famille Jimbi mbote na famille Jimbi mbote na famille Mosi mbote na ba oyanga bandeko et puis ba camarades nanga tokutani à la prochaine merci beaucoup na ba abonné na ngai bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas,
pendant tous vos séjours à Kinshasa. Voilà, la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture, elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Builder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.